Escalator. Mbote na bino bandeko nyonso bolanda biso de partout comme d'habitude. Je crois nde tolobaka émission eza ya bino. Chaîne na bino Escalator TV avec le boss Doudou Kunku qui nous suit là où il est et na libota na mobimba. Vraiment chaîne oyo eza chaîne oyo bino na biso to mesana nango. Place où vous aurez des nouvelles na biso, place où vous aurez des makambo belé ya mboka. Toza na sujet moko tozo lobela eza to lobela mboka. Mikolo toza ka to lobela mboka. Et je crois le lot to lobela pour na artiste na biso ya mboka. Toyambi lelo servante de l'Éternel, notre maman qui est là. Après Sabino Kombo. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Kombo nanga pasteur Chantal Mbala Lutumba naza pasteur na kati église mission mondiale Bethesda Place Tozali esika tozali awa esika mama azoko est vrai. Amen. Na pamboli pe nzambe pona komona émission oyo Escalator TV nzamba pambola bino na oyo ka boss wala mingi papa Doudou Kunku nzamba pambola yo osepeli biso pe to leka émission oyo toza awa na 17e rue Poilou esika tozoko est vrai na papa nzamba pambola bino merci mingi. Nous a chanté naza pe chantre de l'Éternel na yembaka pe pona lokumu nzambe na te ya pe pona kopambola bana nzambe. Maman, est-ce que vous avez un album? Oui, naza un album mais maintenant on continue à marcher te mes clips ebimi déjà et kala mingi te tozo songo na ba marché et ça kitoko mingi. Je vous promets que mère alobara bien lelo ezaka moi morceau mais je crois que ça la émission mobimba ensemble na maman boyoka banzembo boyoka presque maram nyonso oyo eza pona maman. Maman toujours continuer mission na biso, je ne sais pas à part koyemba à part côté ya nabi koza moi salibala. Moi mbote. Ah merci naza moi salibala. Moi si kitoko ya papa Lutumba Kabeya. Voilà. Na pesi mbote sika azali papa nzamba pambola yo. Papa Lutumba biso pe tolinga bo mingi. Amen. Na bana nyonso mission mondiale Bethesda na pamboli nzambe pona bango. Voilà. Question na biso ya liboso ezali boye. Est-ce que eza na harmonie entre ba musiciens chrétiens reconnus comme exemple ba maman Micheline Chabani, ba papa Denis Ngonde, ba papa José Nzita bazebele na ba musiciens non reconnus le rôle ba Bino, le rôle ba BJ Grady BJ na sima caméra, il n'est pas un musicien, mais il un musicien non reconnu. Est-ce qu'il y a l'harmonie? Est-ce que Boyo Kanyezali? Merci na mutuna wana musali na nzambe na sepelaka na eloko moko président Paul Balenza alobaka. Alobaka nalingaka te baloba musicien oyo abima kala na musicien oyo asika. Aboyaka yango pourquoi? Parce que ba jeune talent c'est ça. Merci papa, je te salue vraiment papa en passant. Président Paul Balenza AMCC. Papa AMCC. Balobaka aloba bunga na yoka bien. Pourquoi? Parce que tout ça la musala moko kaka ya tata moko. Toujours adorer banzambe bilete ya nzambe moko oya kufa na ekulusu. Mais na mona mo différence eza makasi. Pona ko approcher penza bandeko ba papa ba mama o bazali boso babimaki liboso na biso eza mo pasi po kutana na ye. Mais na raison ezala nini au juste? Raison ça nga pona ngai bokangela nga mutema te mais pona nga na mona rake bango bazali lokola babimi liboso bandimaki te. Un jour, bakozana ba descendant moko boye. O bakoki koya, moi bekar ezali. Mais na sepeli na simplicité ya maman Micheline. Maman Micheline Chabani, topesi mbote. Maman yambi ngai jeudi passé na bureau na ye.
nandimi te ke na osola na mama Micheline donc ndire mutu moko bozala mutu moko boye neti ngakaka tosololi na kimia ayoki nga mpe na kimia apinga conseil na kimia e asepeli na nga mpe mama nga mpe nasepeli no makasi naboyi bamisusu te me nazwi occasion nanu ya okutana na mama Micheline mama nzambe apambola yo mwa différence ezali mpe na bamonaka lokola ke bango ka baza place na nzoka bato moko mpe baoya koremplace neti bamama Chantal boye baoya koremplace tozoya mpo na rivalité te toyaka mpo totombola mosala ya nzambe bamama bapapa lobi mpe bino bookende biso mpe biso ye toye kaka mpo tokontinue mosala esika bino boosukela kaka mpo tokontinue mosala bisika bango baosukela conseil nini oyo okoki kopesa mpe bango omoni moto mosusu akozala ata mosusu boapproche ye te mais okanisi lokola ata mosusu bo azalaka ndenge bato balobaka mingi aza minene ata mosusu aza na ye mpe minene te mais bato nde baapproche ye te bon ata mosusu conseil nini yo okoki kopesa ou soit aide lisungi nini okoki kosenga merci beaucoup nga nakoki koloba boye mpo na bango bango banani bango bayaya na biso na obenga bango bayaya oyo baza liboso na biso na bapapa nga na kosenga basunga biso basunga biso toza mpe na baerreur ebele baerreur oyo toza nango ezosalaka mosala nzambe mpe etengama na niveau oyo biso tozali bango baza wana mpo na koepole biso basunga biso esiko bango basalaki mpo balonga biso mpe tobunda tokóma wana mpo biso mpe tolonga mosala ya nzambe emata nga na kolinga basala effort to approche bango tona oyeba ntende tokoapproche bango ndenge nini AMCC epesi biso mwa ngolu ya komona bango bango mpe bapesa biso temps to approche bango to bando tuna bango baquestion pour ke mosala ya nzambe ebeba te ekende biso mama namoni oza na makambo ebele ya koloba je crois il y aura un jour d'ici peu tokozwa mpena temps tokosolola na mama akoexplike bino mwa makambo ebele mama question na biso ya suka eza est ce que lelo musique chrétienne na biso ya mboka RDC Congo Kinshasa partout ya kala na ya musique ya balelo est-ce que différence eza est-ce que évolution ezali to toza na baisse soki évolution ezali opesi biso raison na yo soki pe baisse ezali opesi biso pe raison na yo merci beaucoup omoni ba musique nyonso eleka kala neti exemple bapapa na biso ya liboso bapapa Denis Ngonde bazali bapapa Matou Samuel ba José Nzita bazali toza mpe na bamama Micheline Chabani nasepeli na mama moko mpe aza simple mama Gisèle Moussadi mama nzambe apamboli siko ozali Gisèle tolinga o mingi occasion kosola te me na telefone toosola déjà bango basalaki nini bazalaki na bamusike moko eza inspiré bazoyemba avec inspiration ntango ayembi ozoyoka aopesa message mais miziki ya lelo mingi baosala ngo kaka na kilelo bamona ye kaka ayembi donc soki otie bamiziki mingi omona différence eza te na bandeko mosusu est-ce que eza façon ya kolukaka mbongo te façon ya koluka mbongo yango nazokoma papa Guillaume eza façon kaka ya koluka mbongo nga mpo na nga naomona ngo bongo mais baoyo basalaki misala ya nzambe liboso na koyemba balukaki nano intérêt na bango te basalaki na sincérité basalaki vraiment avec le Saint-Esprit basalaki yango abetini kaka clavier ya pamba mais ayembi bato bayoki ye mais lelo eza mélanger na bainstrument ebele soki bato babeti musique oyoka eloko te oyoka makelele na matoi na yo eloko ezoyokana te nde ezosala biso différence oyo nameki koloba ezomata to ezokita na koyeba biso mosala na nzambe musique na biso eza na baisse musique eza na baisse eza na baisse pourquoi bato bazoyemba mpo na mbongo ole bayemba ke nzamba akumisama bango balingi mbongo bakomosana na baconquérance oyo ngai mutu ya boye oyo ngai mutu ya boye oke musalo to osala eya ya mutu te eya ya nzambe oyo akela biso oyo akela mokili oyo mobimba nde totombola ye me bato bakomosala conquérance nga naza ya kote oyo nga naza ya kote oyo mwaye tokabola bango malamu
ezate ezosala kokitisa misiki na biso ya Congo nali na profite na pesa conseil moko na bana nzambe oyo balinga koyembela nzambe misiki ya kilelo yaya sala misiki nanu yo moko kota na profondeur yemba na bonzambe nzambe akotinda batu baya kosoutenir yo baya kotombola œuvre wana parce que eza ya ye longola nanu posa mbongo nga nayembi partout bayebi nga bisika ebele nasenga mbongo te batia bafiche nasenga mbongo te elelo nzambe aomema nga ndenge alingi yango mpe album ebimi yaya bozwa na chance akoyoka album ngolu mpe bokosepela ete nzambe azongi lisu na makambo ngolu oyo tokolobelango amen je crois tokozonga lisusu na force ya le pasteur BJ qui est là derrière la caméra tozonga lisusu awa pour que tu expliquer parce que maman aoloba bien nayebi ke ozosepela yo linga boye maman lobaka bien tozonga akozala na orchestre na ye bakobeta et puis biso toza wana mpona kozwa le reste on verra maman mot de la fin mpona lelo mpona lelo nalingi naloba na bana na nzambe ya liboso na opambola nanu ndeko na nga aza na kamera mosali na nzambe oyembi nzambe apambola yo napamboli papa Guillaume oyo aza wana kaka mpona biso nyonso napamboli bana na nga nyonso ya mission mondiale Bethesda orchestre mobimba ya Bethesda bandeko ya technique nyonso basambelaka na kati ya Bethesda mpe libota na nga mobimba na belle famille na nga napamboli bino napamboli mosali na nzambe papa Lutumba esika oza nzambe apambola yo nayebi okolanda mission oyo ozala pe béni et na ye ko conseiller penza basali ya nzambe so na oloba basali ya nzambe na lobi nini nazoloba bayembi oyo baoyembela nzambe biso nyonso toa na kati ya corps du Christ tosalela kaka nzambe nde topesa message mpona opambola bana nzambe tika kowela nanu mpona yo moko. Bonjour maman. Bonjour papa. Se présenter ndeko bazolanda oyo émission Escalator chaîne Escalator TV émission tolobela mboka vraiment okoki ko se présenter bayeba olanda o de partout bayeba kombo ozanani. Merci beaucoup ngai kombo na nga mama Ani Issa na balami na pasteur Issa yende mobali na nga naza musicien chrétienne naza moyembi na mboka Congo soki nakokoloba na mokuse nasala déjà album na nga liboso titre nango eza ntango ekoki nasala yango déjà ebima déjà na 2020 nasala déjà voilà je crois aux artistes et musiciens chrétiens oui question ya liboso tolingi totuna eza ke est-ce qu'il y a l'harmonie entre les musiciens chrétiens connus lokola ba Maman Micheline Sabani, lokola ba Denis Ngonde, lokola ba Papa José Ndita, ainsi de suite. Na ba musiciens chrétiens non reconnus. Est-ce qu'ils ont une harmonie vraiment boyokani ezali harmonie ezali? Soki nakoki koloba boyokani ezali harmonie ezali neti mama na biso Micheline Sabani tozala na elere nyonso tozokutana ba réunion tozokutana ba événement nayebi mbala moko tokendaki kotala mama Tuzolana ntango akufelaki mobali tozalaki na bamama Lor bamama Dodo bamama ebelebele tozalaki tokutani bamama ya Sainte tokutani en tout cas harmonie ezali entre biso malgré bamosusu na mosika mais to harmonie ezali. Voilà. Et arrivera pe moyembi moko ya monene ya mboka asalisi mpe événement abengisi bayepo nanu bayebana te baya koposte. Bon quelquefois babengisaka soki ozwa invitation okokoya okoki mpe ozwa invitation te mais otali kaka ndeko na ngai osala likambo toza kose soutenir oke mpe mpona kosoutenir ye. Donc c'est que amour wana ezali amour wana ezali mais natali banigérien soki otali banigéria basoutenaka baoyo nanu bayebani te omona ntango mosusu toza na difficulté ya baproducteur mais omona un artiste musicien ya mboka producteur aza te mais ye azwi likanisi omoi ya kobimisa bamusicien non reconnu
est-ce que biso na mboka na biso ezali yo so mona déjà artiste moko reconnu abimisi artiste musicien mosusu non reconnu na mboka na biso ezali bon en tout cas mpona nga nakoki koloba nano namoni te problème eza naka eza question ya kozala na bolingo ya kosoutenir ndeko mosusu soki aza na mwa makoki te ayebani mpe nanu te soki bolingo ezali tokoki kosala yango mais en tout cas nano namoni te. Bon, question na biso ya mibale oyo eza babase eza ki est-ce que musique na biso chrétienne ya RDC eza koévolue to echite? Merci beaucoup. Nakoki koloba na mokuse en tout cas musique na biso chrétienne na Congo eza koévolue te. Eza koévolue te mpona ni mpo sikoyo tokomi mosala yango loka commerce. Tokomi mosala yango kaka mpona sala nazwa mbongo nasala boye mpo nazwa bavi nazwa mbongo mais musique ya kala ya bapapa Denis Ngonde bamama Shabani ozomona moto azoyemba prière na kati mpe loyembo wana ezosala bamiracle esala babikamwa moto azoyemba bato bazokweya nzambe azosala molimo na nzambe ezokita mais lelo mpenza eza ya kokita makasi 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 fo toluka moye tomatisa yango na baniveau wana ezalaki kala bamatu Samuel baperiode ya bakiese mu Yesu en tout cas ezalaki formidable. Amen. Voilà donc bref musique eza ya kokita makasi. Voilà. De Ilobano Yasuka Pona Baïno Sobalanda de partout. Nabi Mukini Mbezota la yo Ilobano Yasuki. Na pesi merci mingi pona émission na TV na biso Escalator. En tout cas tokotika te koleka tokotika te kolobela ezali kombo Jésus pote Yesu nde asimbi nyonso. Na pesi merci. Na papa Guillaume na pesi mbote na bandeko nyonso na pesi mbote na chéri nanga Paseisa mama Shabani mama Mbidi bandeko nyonso bayebi nga ata na tangi yo te toza esika moko pe lelo toza na événement ya mami Esther aza na concert na ye na Itaga en tout cas soki tokie kozala malamu Nzambe apambola biso. Bonjour. Nani se présenter donc il va y ba Sanani la musique parce que la musique chrétienne mais on a se présenter Naza mama ya Sainte Sambe naza moyebi oui on a une sécurité il faut se présenter pour pas pour bato ba yebi secrétaire principal ya AMCC honoraire oui donc il faut y savoir que yo salaki et puis on se présenter bien mama ya Sainte Sambe nazalaki na MCC depuis papa Charles Mombaya jusqu'à 2024 nazalaki secrétaire général de l'association Babisien chrétien. Maman ya Sainte, est-ce que dans l'album actuel dans le studio par rapport à actualité? Par rapport à l'actualité, naza na studio. Dans studio. Vous préparez combien de titres? Artiste qu'on a préparé dans 7. Ok. Moi, combien de morceaux aussi? Pour l'émission Tolobela Mboka. Na kata Tolobela Mboka makambo ezebele na kati. Alors tozaka na des questions tokoki poser bino. Est-ce que bamusicien chrétien nyonso ya mboka na biso oyokani ezali na bango bayebani na bango bayebani te est-ce que harmonie ezali oyokani ezali ntango ozobenga musicien chrétien toomona bachrétien toomona Christ bon eloko esangisi biso eza Christ mais boyokani ezali po biso nyonso tosalelaka motu moko oyo eza Christ soki ezalaki ke oyo bayembelaka motu mosusu oyo bayembela motu bowana toyokana te mais lokola biso nyonso tosala mosala moko toyembelaka Christ boyokani fo ezala quelque soit naka mike mike ezakaka te. Voilà ya mibale ezali est-ce que musique na biso musique chrétienne ya biso ya kala na musique chrétienne ya lelo est-ce que différence c'est ça est-ce que musique eza koévoluer to musique echite musique ya kala parce que oyebaka l'époque papa Denis Ngonde azoyemba bato baokweya mais lelo bato bazobika plutôt okokweya mosusu eza kobika te est-ce que lelo eza na bato oyo
différence wana ezali okopesa biso mwa différence nayebi te so opesa différence na nini différence na ndenge ya fond ya nzembo ubi na ndenge ya forme ya banzembo différence ezali par rapport vraiment ya batexte apart batexte fond na nga naloba boye mingi miziki ya kala texte mpenza ezaki na profondeur vraiment pour bref ta lelo oyo bana baobima lelo oyo bazosala mingi bacover bayemba kitoko baameliore koyemba batie miziki basali yango ekomi mais texte mingi somoni basali bacover ndo somona bebima bien mais batexte mpenza miziki ya kala ezali bea na texte. Est-ce que à part texte, est-ce que les gens balingi kowelela nana comme prêter bazo welela kaka comme place bon eza na bato mosusu wana mongonga bien oza na ba moyen ya okota studio okoti mais ntango mosusu ozaki na oprete mpo oza na eloko akopesa bato po ontonke se kona moto apesaka oyo aza nango ntango mosusu nzambe mpe aponelelo na ndenge oyemba te malgré voi na yo malgré bamakoki mais nzambe abengi yo na wana te ntango mosusu mais ozosala mpo oza na bamoyen mpo oza na producteur ya bibi na kala ezaki miziki oyemba oyebi teke na bimisa diske mais ozoyemba mpo na nkolo ozoyemba bato babongo na motema mais sans babit moko ya lucratif quoi. Comme conseil mpona bajeune nayebi ke bino koza babiaka bato kozalaka na papa Charles Moumaya donc histoire eza mwa molai lekwa un jour tokobeta masolo wana mais lelo mwa conseil ya moke mpona bandeko bazoya lelo na monde conseil na kopesa mpona bato bazoya lelo bazalaka toujours na liloba nzambe na makolo ya bato baoteya bango bapapa na bango molimo bakokana kolandaka mateya bazwa maloba malamu ya kotransmettre na bato bazwa loyembo mpe bazwa loyembo ifo ezala mpe na mafuta kwa mafuta bazwaka kaka na losambo bazwa temps ya kozapela na makolo ya bapapa na bango molimo bateyama mpe basenga nzambe awendre bango donc apesa bango mafuta kwa okomona nzembo mosusu okomona moto ayemba mongongo mabe me ezobikisa bato ezosala ebongolisa bato motema donc baluka eloko wana deja eloko wana nde bakoluka moko na émission chaîne na biso komona Escalator TV opesi papa Doudou Mbote bisika zali azona napesi papa Doudou Mbote plein succès na Escalator TV vraiment nzambe apambola bino merci merci Escalator